film la colère, il y a Marcel, il y a Nzambe, il y a Pasteur Marcelo, il y a Mosnende et frappé Denis qui a comme à niveau, on a ou comment. Denis est frappé par Dieu, bon. Le Dieu des pasteurs Marcelo. Non, les dieux de la Bible, les dieux de la Bible. Enfin, il y a Denis a vu Fungu ya Nzambe. Kumba Makina Bomoto pour appeler sa information diffuse. Oza moto ya après so bien information diffuse na lingala to benga information ya balabala na lingala kala to benga kango belobi ba papa na le kona ba benga ka radio trottoir akosa makina yango lokola moto mais le bindi kambo mosusu ya est-ce que Satan wana te mutakote lié pour film la colère, il y a Marcel, il y a Nzambe, il y a Pasteur Marcelo, il y a Mosnende et frappé Denis qui a comme à niveau, on a ou comment. Denis est frappé par Dieu, bon. Le Dieu des pasteurs Marcelo. Non, les dieux de la Bible, les dieux de la Bible. Méga croisade de prière. Organisée par Bostra TV et Charles Baneco, Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo-Kinshasa. Thème: au-delà de toute puissance. Nzambe na ngai, papa na ngai kolo yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Nzambe na ngai, papa na ngai papa yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi, soki koyeba mbele nasalaki yango te. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi, kozanga kotosa ememelanga etumbu. Kozanga koyeba ememaki ngana bazela mabe, kozanga kotosa ememelanga etumbu. Nzambe na ngai, sunganga mwana na yo, Nzambe na bomo, yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, nasengi yo pardon ye. Kozanga koyeba ememaki ngana bazela mabe, kozanga kotosa ememelanga etumbu. Nzambe na ngai, sunganga mwana na yo, Nzambe na bomo, yokela ngai mawa. Natomboli miso nanga na ngomba epai na yo ye. Lisungi nange kouta
Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci. Nabino Stubozo da Nabiso. Vous allez connecter la chaîne Nabino La Voix Céleste Nzela Lola. Isika Bonzambe et Kitara na Loye Mona Malwape na Misala. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta. Simana Toya Kolobake Nzamba Boeto. Voyez, de ce soir, finalement, ça a la biso et longo na pasteur Feza Missia. La bouche autorisée de l'éternel de Pézéré, qui a un filo Moukoya Motema depuis Londres, la maman Gisèle, Luke le Motema papa, Emmanuel na Boston. Maman Mamimbunga depuis la Suisse, Zama Lola Mono, puis après la maman prophétesse Sensi Kumango de l'église, comme au début depuis Allemagne, et après ma petite sœur Sarah Yoka, Motema papa Cédric Louleno depuis Canada, puis ma maman Cécile Chika, Motema papa lui Mayala na Ottawa. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta, Simana Antoya Kolobake Nzamba Boeto Baye. De ce soir bien aimé, toujours dans le cadre qu'on informé Bino. Avant que Tobé Tama solo, il y a le lot bien aimé dans les Seigneurs. Je tiens à vous informer dans le programme Moya Mounene Makas pour les cas, campagne d'évangélisation. Il y a pasteur Charles Bosra Bameko, l'homme de Mopanga en Kinshasa, bien aimé dans les Seigneurs. Chrétien, surtout. Rendez-vous, c'est Moko le 9 août, vendredi. Et samedi le 9 août et vendredi le 9 août, samedi le 10 août, et dimanche le 11 août 2024 à partir de 13h. Bissonions tout, Tokutana na palais du peuple. Et l'ongo na pasteur Bostra Charles Bameko, rendez-vous à Pespino na 13h na palais du peuple. À partir de 13h, on a parlé du peuple, Tokutanawana bien aimé, le 9 août, le 10 août, le 11 août, avec l'homme de Dieu, pasteur Charles Bossa Bameko. Merci, Nabino Nyonsto Bozola, Nabiso bien aimé, le loto solo là. Nini na émission, il y a le lot bien aimé dans les Seigneurs Tozali, na Papa Placide qui n'est pas présenté, il y a Zongeli Biso Soussou, na émission Nabiso pour la deuxième fois bien aimé, Tokisaki Bonzambe. Mais tout maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ bien aimé? Denis laisse aller dans comment il y a pasteur Marcelo Lussoso. Denis laisse à l'objet que jusqu'à présent, pasteur Marcelo, malgré qu'Andemi pardonne, mais a retiré plainte. Qu'est-ce qui se passe au juste? Denis laisse au Kangamato à Kangamate. Parce que plainte, ils allaient retirer, malgré que Marcelo Tona Sandimi Kolim sa Deniles. Et là, on dit les Obata Massimawana. Réaction, il y a Deniles, à Sepela Kite, à Silikaki, Bakutami Suna Pasteur Marcelo, Bengani de Souste, la publication, après comment la publication, il y a Pasteur Marcelo, il y a Sengi, dans l'église, pour prier les Deniles pour la restauration, et puis à Benye Messi. Messieurs Aboyoko Bengaye, pasteur ni prophète. Pour Marcelo Tounas, Denis Les Azali prophète, il a dit serviteur Yanzan Meta Sabonizela. Réaction, il y a Denis Les. Ma bébani de source, tu redécouvrir en émission Lelo. Et le monde a pasteur Placide. Shalom, papa. Shalom Deko Alvin, Zamba Pambola. Amen mon papa. Bonne santé, ça va? Ouais, santé ça va. Zamba Lola Zobatela, Ndeyomo Zoloba, Lo les Ofuta. Amen. Lo les Ofuta grâce, Lo les Ofuta souffle de vie, Pezo Sala que Tozala en bonne santé. Amen. Sans oublier la vie éternelle, oh Lo le PCB Soloko la grande foot. Message n'a pas de comment ressources Lelo. Na Pamboli Bango, Bano Sobolanda Biso, Bopambwama na Kombo na Yesu Christo. Na pamboli mingi koleka ba o ba réagisaki na émission na biso à l'autre fois ba bengaki pona ko partager makanisi na bango soit pona ko pesa biso mokako soit nzambe apambola bino mingi boza ebele mais je me permettrai ya otanga peut-être papa ambele kuna na Allemagne na libota na yo nzambe a benisabino ya koleka ndeko Alvin nzamba pambola yo pe pona mituna na ezaki kitoko mingi yango nde salaki biso pe ngolu ya oyeba koloba. Merci, merci papa Placide. Papa Placide, avant que tu bêtes ma solo, il y a pourquoi Lelo? Vous avez un événement? Oui, dans un événement, il y a déjà samedi Oyo.
parce que samedi on déjà le 29 et que ça la mana après-midi avant midi allais-je dire bolimbisa monoko beti moi libaku samedi le 29 juin de 8h à 12h na Lemba sous-région na salle ya munene oyo ezwami na Alliance franco-congolaise soko komi na Lemba na église la résurrection soit na sous-région to pour à côté à ex-camp Mobutu soko tunika bola kisanga Alliance franco-congolaise ya Lemba eza place yebani tozala wana moté eza wabino ndeko le pasteur Placide Moulaba thème auto développé ezali l'amour qui chasse l'amour bolingo ezobenga na bolingo toi natan mateya toza pe natan ya adoration ya louange lokola pona kotombo la mokeli na nyonso elongo na bandeko Kunda Sisters notre bien-aimé Glody na orchestre ya les Colombiers ensemble na bangonde tokomatisa kitia bokonzi ya oaleki nanguya nyonso Olobi le 29 hein, le 29 juin na lobi le 29 juin donc ça déjà samedi oyo samedi oyo le 29 juin 8h déjà mise en place ici tomi bandeli pemba la moko ti au plus tard ba midi to ça l'effort ya ko silisa comme ça journée moko je crois que à la férié pour le 30 juin tombé dimanche to permettre un après-midi ba famille ba kutana ba bima ndenge ka ezalaka donc je rappelle ce samedi il y a moi oyo tozali le samedi le 29 juin de 8h à 12h na salo ya munene ya Alliance franco-congolaise ya Lemba c'est dans cette concession même tokozala wana na thème kitoko l'amour qui chasse l'amour et longo na pasteur Placide Moulaba. Merci beaucoup papa. Salon ezala pina Lemba sous-région. Et ezana sous-région oyo nyonso akoki kokoma na Lemba super Lemba Lemba foire terminé sous-région to même okomeli pa wenza matete so otuni na kaka Alliance franco-congolaise ya Lemba eyebani bako indiqué yo ceux qui opesanga nzela moto mosusu akoyoka te cause difficulté otuna tuna peut-être pour ça véhiculer au mono benga moto otuna adresse lelo babangaka akansa bongi bo kidnapper donc ce qu'on permettre na pia numéro de téléphone rapidement ceux qui place sango est compliqué yo obengi na plus 243 81 603 11 16 tout commune à numéro 1 à plus 243 81 603 11 16 et ça numéro à WhatsApp tout tinda protocole de sécurité pour aya kozwayo. Merci beaucoup papa Placide to kotisko na mozindo ya masolo na biso réaction au papa la fois passo singela ki papa na biso Denis les pardon la famille pe na pasteur Marcelo Kebali Misaye c'est comme si message no ekomaki que Dieu soit béni. Tout le monde réaction à pasteur Marcelo andimi kolim sa Denis les réaction no ekozani natondi nzambe makasi kotanga que pasteur Marcelo asengi na église na ye ba membre no soit compassion balimbisa le révérend Denis Lessi parce que yemoko pe oazala qui touchait directement à pardonner pour nangai j'en bénis le Seigneur pour tozaba na nzambe et ça la kamala moteo kangela moninga likambo na motema Bible zoloba nous branchons tous de plusieurs manières tokoyaka na mabe na mwa balolenge ebele quoique gravité ya mabe yango ekokanaka te mais nyonso na miso ya nzambe etangami ka mabe révérend Marcelo Tunasi nzambe apambola yo mpona motema oyo ya munene ozwi ya olimbisa et je suis fort convaincu que bandeko nyonso ya église la compassion na bamembre ya famille ya Mama Blanche na ya papa Marcelo Jérémy Tunasi bango pe ba pardonner natanga ki même ba internaute na ba commentaire na bango balobi lokola ye moko le concerné à limbisi to sala lokola ye biso pe longo tokoka kolimbisa. Il est vrai que na kati ya bolimbisi yango accordé moi liloba moko pe za glissé kuna mibale oyo eboti lisu problème mosusu obengaye messieurs Denis les pasteur Marceau n'a pas voulu qu'on bengue prophète au monde ni papa bon nalingi te na vexé na kati ya polémique parce que tozana eleko oyo tant bande komi balé bazondongwana
en tant que messager de la paix, Mosala na biso sengeli to yangai singulièrement et sengeli zala ya oboma moto kasi ya koyandula to ya koyesango makasi te. Moi je n'ai pas trouvé d'inconvénient dans ça. Soka bengie monsieur namoni inconvénient te pona nini. Aza monsieur Denis Lessi. Aza révérend Denis Lessi. Aza évêque général Denis Lessi. Aza papa Denis Lessi. Aza yaya Denis Lessi, moninga Denis Lessi, peleki Denis Lessi pona basusu. Nayoka ki ye moko tango azo senga bolimbisi, atanga ki baene na ye en âge, atangi bato génération na ye, atangi pe ba inférieur na ye en âge. C'est que aza conscient na eloko wana. Bon, na moni na kati ya Bible Yesu Kristu o aza mobikisi na biso. Dai to benge Yesu. To benga ye Yesu eza pasi to tia ya Yesu, to tia ya Yesu mingi na losambo. Na losambo. Na okana mpete mutu alobi o papa Yesu. Maza pe papa na biso. Donc yango na lobi pona nga na trouver inconvénient te. So ba bengi ye monsieur. Mais peut-être loko la azape représentant légal. Il y a confession religieuse moko munene o eza na même rang na ba catholique, kimbanguiste, ba musulman, ba protestant kozongi cela ye pe moins limemia oyo na mboka ezopesa ye so ne to bengi ata mutu révérend et ça nini non perdre l'auté so bengi na titre na ye appel ministériel prophète Denis Lessi to pasteur Denis Lessi na cadre wana na zu pasteur to prophète comme un terme générique au babenga mutu nyonso oko perdre pe eloko moko te Bible zo banabiso to penser to pesa te na mokili l'occasion ya comédire mokili zulu sous occasion ya oloba. Mais je me mets quand même dans la peau ya ndeko Marcelo pour mon anate le quoi na côté la ndeko Denis Lessi azana na pota azana na pota ndeko Alvin pardonner n'est pas facile hein. Obi que asali exercice moko ya makasi pour à parvenir na pardon. Na zaki koloba na ndeko Kapache dernièrement pour nanga yoka meilleure explication ya pardonner o nga na yoka batea kinga yango tango na yepa na Yesu. Pasteur na epsaki biso lobi ko pardonner l'axi boy. Sérieux na tozana ba bus ya ba fula ba bus à Sotraz nzela kingasan déjà batakendaka ya hotelema. Alobi ko pardonner ngi koloba imagine toi olataki li papa la gomme. Siko le papa moko azana plus de 150 kilos. To maman moko azana plus de 150 kilos. Alati sapatu ya mombombo. To alati talon. Aye kote le makaka likolo ya musapino ya mukie wana ya suka amateli yango. Napua niyo sweye likolo ya musapi wana. Pasi ozoka na motema mutu nyonso tindake soit a finga soit a beta. Tango sikoyo zobongisa mafinga na yo to zobongisa ko gifle to likofi ya biso alobi pardonnenga limbisanga. On sous-entend que azo ebisa yo boye. Pas si ozo continue ko yoka na musapi wana. Continue ko digérer yango. Yo supporter yango. Mais ko zongisela ndenga na sali yo te. Pas si longwe nanu te ezo ronger yo nanu. Mais ko yoki sanga ipe pasite. Tika ngai na kende sans que régler nga compte moko quelconque. Ya on a lobby eza facile te. Eza pasi. Grandeur ya motema po amimoni pe liposo ya mate ya naye. Ndeko Alvin soki alimbisite déjà ba internaute bandai koloba moninga sengi bolimbisi. Yo te abiso nini soko limbisi ete. Bazo tiaye devant un fait accompli. Bazo exiger naye al bosana pendant que azo kokana ko digérer te. O ekomeli loko la problème. Na banjube babaki selie na sima aza motu. Ako perdre pe maîtrise, ako lakisa pe mécontentement na ye, na koboya kobenga moninga prophète ou pasteur. Na asbengi ye monsieur. To mekanon pe komitia na esika na ye. To comprendre ye.
lokola si alobi que à pardonner, c'est ça l'essentiel. Nandimite que na motema ya papa Marcelo intention eza ya kowanga na Denis Lesi lokola mosali na Nzambe. À cause na bambeba na ye, mais yango te kopekisa biso to papa Marcelo awanga na kimosali na Nzambe na ye. Et surtout que ko destituer moto na lokola mosali na Nzambe et peut s'améliorer biso bana na batoté. C'est le seul apanage ya moto abenga batu pe établissement bango na ministère. Totika ko tuti sabandeko oya sengi bolimbisi oya limbisi voilà to ya mbango comme tel. Mais papa osolo ba bien makas. Olobi que a destitué Denis Lesti comme mosali na Nzambe. C'est ça, non? Oui, na lobi bongo. Et deuxièmement, au lobby, bon, abenye prophète, c'était bando ebele ba interprétant na balo lenge belé papa. Par rapport nenga bengi Denis Lesti monsieur, il y a les autres personnes qui balobi na ndeto comprendre. Amoni que Denis Lesti abungi nzela, amoni que Denis Lesti azo mérité te kobenga ma pasteur, kobenga ma prophète, kobenga mosa na Nzambe. Viba makamo azo sa na église corps du Christ. Asali ba mabe ayeko tia trouble na kati église ko finga baninga ko s'attaquer na baninga ko détruire ministère na baninga. Pour pasteur Marcelo a jugé bon. Yakobo yakobenga komo ya prophète de Niles. Azo mérité sur komo wanate. Je ne pense pas que... Selon ma analyse, tout ça... Oui, analyse, oui. Tout le monde est libre et en salle et la cerveau naïe. Parce que Nzamba Kabolaka na chaque crâne attirer matière grise na kati pour nous permettre na motu à réfléchir indépendamment na baninga mosusu. Nazongeli koloba, je ne pense pas que eza intention ya ndeko Marcelo. Pour l'année na lobi bongo, ndeko Marcelo c'est un va-t-en-guerre, hein? Un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un de tempérament sanguin. Ceux qui sont d'accord dans likambo moko akenda par 4 chemins te a lobango polele a banga raté parce que ceux qui banga nga banga sérieux ba sukuma kai mo mukina makambo papa wemba na basango, mais il est resté ferme na kati ya maloba na ye pe décision na ya lobi non senga pardon te on a lobby donc c'est quelqu'un oyo asasumaka so kaza na besoin ya bo ya Denis Lesti loko la prophète a lobango polele nga nazo sala na yango problème te bandeko ba analyste na pasteur ça fait ba année belé mais na sala na problème te na mutu na sala problème te na mutu abenga Placide et ça mususu abenga nga frère Placide pour na zape na baningo ba ebanga tant na zalaka frère ba ebinga te tant na komi pasteur et ça mususu pe abenga nga pasteur mosu pa benginga monsieur Placide mususu ya Placide nandima nyonso na sala kanango problème te kutu ekamusanga omoni pasteur mususu benge pasteur alobi zamba suka na moninga na yote benanga pasteur ça c'est de l'orgueil eza lolendo bible zone pasteur asili kelio akomo dire yo abina moninga na yote obengi neti frère neti na pas Placide obengi frère Placide asiliki oui asiliki na mona musu représentant légal ba bengi pasteur asiliki alobi appelle-moi monseigneur Naza pasteur na yote, je ne suis pas de ton niveau, appelle-moi mon Seigneur. Ça c'est de l'orgueil. Et ça l'olendo, pour Bible peut bien surtout benga ba mon Seigneur, totanga quand même Bible ngwana bien. Ceux qui ba bengi quand même Sarah benga Abraham mon Seigneur. Oui, Sarah benga Abraham mon Seigneur. Mais tant que toye na bondimi asika babi to benga kan kolo ye moko Seigneur. Na boite ba benga moto mon Seigneur po ya lingi. Et ça, baba monseigneur, pour un respect, na eloko yelingi na benge monseigneur. Na benga ebongot, na benge bongo. De Calvin, pasteur Placide dans le moi principe na yemoko. Oyebi que ça ndeko mususu otala ye, mokili benga vilain, wana mokili na lo bangate. Nga respecta Nzambe ndenge akela mutu na mutu. Mais yemoko ebiso abibenga nga bogar. Si quoi mutuaza ndenge bino bomo na ebongo mais ya lobi benga nga bogar nga no aboya poanine. Je respecte no benga e bogar. Là je parle de moi. Mais au pekisanga ite na fongwama na élargir un peu
espace ya réflexion nanga pour nadindisa te bande komi balo bazana problème eza déjà ndeko Denile si azoki si ndeko Marcelo vrai ou faux réponse eza vrai ndeko Denile si asengi pardon vrai ou faux réponse eza vrai ndeko Marcelo alobi a pardonné vrai ou faux réponse eza vrai ça c'est l'essentiel pour moi tout développer oui olobi Denile asengi pardon ils a dit vrai. Nga on a bien ndeko yo longo lisu na ndeko. Papa. C'est pardon. Oui. C'est vrai. Mais bandeko mususu ba lobby o wuto beta du soya Marcelo tunas. Oui. Alors ba ki sur papa we makin keste aboye ko présenter ba excuse ko c'est pardon parce que un homme de Dieu azonga rasima maloba na ete asenga pe ba excuse c'est que oya lobby zande oyi et seigneur qui est la vérité. Denile Salobaran kata prophète nous a mabuto otalise ba liwa ba nini bonabo. Mais comment un prophète a koki ko changer maloba na ko zongela maloba na ko changer kokoma de langage. Ozo monete ke côté wana pe ezo chabiso baduto ni Marcelo ke abenga pasteur te ke abongi nzela parce que un vrai serviteur de Dieu cause na balangage. Non, Mosala Nzamba ko se rétracter lokola moto. Ah bon? Oui. Excusez, opposer deux questions. On va comprendre deux choses dans la question. Expliquez, développons. Il y a l'hypothèse qu'on va comprendre, Zali. Mosala Nzambe soka lobby a osenga pardon te na malokambo alobaki. Là, oui. Non. Ngana zolo baboye. Dans le cadre il y a communication, il y a message Nzamba pesio. Tu reçois un ainsi dit l'Éternel. Nzamba bisu ya lobi loba boye. Papa soko yoki Nzambe. Ata soki obetsa batu mabaku. D'ailleurs via ba prophète eza via risque. Communiquer yango comme tel. Ata ezoki si batu. Ata tout ici batu. Tikala na position na yo. Je respecte la position à pasteur Marcelo alobaki Nzamba lakisi ye. Azui révélation. Yango a osenga pardon te. Atikali na position wana po ye mutu alobi ayokaki Nzambe. Siko tango ye ayokaki Nzambe ngana yo tozala kite. Soka koseli Nzambe makambo. Oya ozo etumbu e ozala ye. Mais soka ayoki Nzambe oya kobatela mafasa ba menace. E kozala pe ye soki pe bakomema ye na prison e ozala le prix ya exercice ministériel o ya fouti. Tandis que pas de Nilesi ndeko na biso notre bien-aimé Denis Lesi kuneza domaine ya prophétie te nalandi na mission moko batuni makambo zo sengela pardon eze pandeko Jaco ozui yango wapi il a été clair alobi ngape na yokaki o batu bazoloba yango na relayer message asali na kaka relay ça n'a rien à voir avec la prophétie siko et s'avérer que le message relayé par Louis eza vérité ndenge bazoloba c'est un message ezali faux une information eza fausse lokola moto na Nzambe asengi pardon comme tout bon citoyen est pris na esprit ya kimia aluki aboma moto wana ya sali par na ye siko soki notre bien-aimé le révérend Marcelo Tunasi ndekonanga Marcelo amoni que non limbisa te na ngonga oyo ezala ye pe na Nzambe le pardon ba imposa ngo moto te Elati a changé maloba Moussa Nzambe Marcelo non Denis Lesi asen nani aloba ndenge wana Mosala Nzambe kutu azaka mutakomi kitisa makasi soki tout ici moninga libaku il faut toujours savoir demander pardon nde loko laksaka grandeur d'âme ya moto nde moto la eloko laksaka que moto wana atonda na Yezu meke na kati ya motema na ye oui ko changer maloba Denis Descartes sous pasteur maloba o a changé na zongeli ezali loba na Nzambe te analyse na a changé doctrine te a changé prophétie na yete a changé plutôt information o ya zu na balabala ya lokuta to ben oui eza information lokuta parce que sengi pardon na Nzambe molimo mo santo ezali kati na yete ke etali sai ke oyo lingolo beza lokuta
Mon ami, Pierre avait le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ a soufflé qui sur Bangwa Lobi recevait l'Esprit. Donc il avait en lui l'Esprit qu'il avait reçu. Tant que était à Sangomalam, parmi les gens qui ont chassé les esprits, Pierre était là. Il l'a fait avec l'onction de Dieu sur lui. Pierre a révélé à Jésus-Christ que c'est Messie, moi Nzambe à bon moi. Mais quelques secondes ou quelques minutes après, humilité, a Tengami, Nathalie Angaka Pesa Yezu. Yezu aloba makambo ki kufa yazo boyo te okufa te atayo moko. Apeksa Yezu akufa ndenga no to bikite. Yezu mbamo ebisa alobi o. Arrière de moi Satan. Makami ozolo bawana. Satan. Donc nzamba uti koloba kati na ye. Et où mérite ye moko fungoli porte atiki zabola lobi kati na ye. Donc ezalaka Denis le safungola porte na moment wana azamoto na lobi te Satan loba kati na ye. Eza mensonge, les pères du mensonge, des mensonges c'est le diable. C'est qu'il y a aussi les fils des mensonges, non, qui sont les Deniles entre autres. Non. Moi na nzamba kokoya na mabe na koki kobenga ye fils ya mensonge te. Parce que Nzambe nanga lobelinge lokote. Na appel onga na zui Nzamba tindanga itena kende ko zindisa davantage baningo ba se noyer déjà. Alors se noyer oui nga na zui appel ya moninga o ya koza la zo se noyer na bimisa ye. Donc zo lingo bimisa Denis o ya se noyer. Nga pe na se noyer kate na se noyer ka. Papa ozaki na ba programme na yo. Na respecter un autre kana kite infidélité par rapport ya tant kanaki na se noyer yo kuto comprendre nga na sengyo pardon olimbi singa mutu musoro le pasteur Placide Orgueil retardé ni mizonga mais yambi pardon nga na kimia donc tu m'as tiré de là où j'étais zamba pangolo et qui te l'a qui peut ba 12 disciples parmi bango Judas Pazalaki. À Sakoli. À Sakoli. Un miracle. En mémis sango. Na moment où le père Jésus Zoba qui tata ba oh pesagnan na Alexis ba 11 ans sauf les fils de la perdition. Quand est-ce que Judas a tengami? Tout dans la Bible nous parlons Bible. Nous parlons Bible. Judas a tengami quand? Il a servi le Seigneur. Malgré la faiblesse naïe na le consonné à Jean chapitre 12 verset 1 à 12. Abanda des gens yiba mabonza. Mais tant wana Lucifer à côté les non na moté maté. Ozolanda mokolo yezo azui lipa a pesiye. Bible zolo baton ba pesiye lipa wana ale nde Satan à côté lié. Yezo c'est quoi le bino monelo kongyo sal kendo sala yango. Tu vois mosali na Nzambe akobeta libaku eyaka. Papa to kwe ape na mabe. Okana kite to sala kamabete lokola bana na Nzambe mais lokola bana na Nzambe to koya kape na mbeba okoza po zotambola mon pe moi simo kwa kitoko abeti mutema na yo olandi ete mena mutema otali ekela mona nkolo oluli na mutema ka po lobi tata batela ngai na ko bokate na landa yete ezalaka sona lobi ke koma te na zamuta lokuta donc ça nous arrive moi mbeba moko boye koma. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous mettre à sonnette d'alarme dans notre esprit pour nous dire attention au talimo la moi sur mingi aza yote so continue au tala monoko eloba. Merci beaucoup papa Placide. Exemple Judas on est dans ngana souka oui et pas papa na biso Denis parce que ba on est bazo ça va baiser mikolo yo que esprit Satan à côté de la Judas avec côté de la Judas Simon et qu'on peut ressortir que na ba makamyo so Denis les sazo ça mikolo nyonso azali à la base ya ba polémique ebele ba pétage ba musique ya mokidi ko kene ba boîte abetisa mai kalama motema ko afena mwasi na ye ba makambo ebele o leo ke ba pasteur be balele na komo Denis et ko zalate ke molimo Satan o ya côté la Judas après avoir servir Jésus, ça au côté la Denis après avoir ça là bas séminaire côté une stade Satan peut aller au côté là maintenant. Ndeko Alvin
discernement wananga na zuangona nute to révélation ananzamba pesinga ngona nute ya oloba denile si satan côté lié to à côté là yé na zuna nous révélation wanate et donc on a nabi ko comprendre ça que a kumba maki na bomoto pour apesa information diffuse oza moto après so bien information diffuse na lingala to benga information ya balabala na lingala kala to benga kango belobi ba papa na le kona ba benga ka radio trottoir akosama ki na yango lokola moto mais le bindi kambo mosusu ya est-ce que Satan wana te muta côté lié pour azoki sabaninge belé et loko nga na landaki on a sepeli nango makasi ezali il a demandé pardon atangi bato mosusu nommément asengi ba pardon oui na landaki pas tonton Jaco cause à la fin il y a Denis Les azui fungu ya nzambe pourquoi pas que papa asimisimi basa na nzambe belé atika yiko loba makamwa lobi na émission à Jacoté ni ko senga ba pardon mais tant asimi moi ça Marcelo Tunas maman Blanche Tunas Denis Les retour on dirait que l'eau comme on dirait qu'il y a une des films ya nzambe ayo ko senga pardon ko tout be pe ko senga tout le monde ba pardon ba pasteur nyons tout azoki si en le bic a rozonga les sous ni nyante à se concentrer dans makamwa nzambe et cause là film la colère il y a Marcel il y a nzambe il y a pasteur Marcel il y a Mosnende et frappé Denis est-ce qu'il a comme à bas niveau on a zonga nzela nzambe ou comment Denis est frappé par Dieu bon le Dieu des pasteurs Marcel. Non, les dieux de la Bible, les dieux de la Bible. Likambo akosa na banzambe. Je parle du Dieu de la Bible. Oui, nazoloba les dieux de la Bible pour permettre de faire la parenthèse moki hein. Au moment où tu côté ici le lobby so ba pasteur, il y a mon dimitango sambe la il faut le baka nzamba papa nanga Placide. Nzamba papa nanga Placide. Ezo la ksa bandimine titoza bana nzambe te. Papa azan nzamba Placide oui. Nazan nzamba Bible. Azan nzambe ya Abraham, azan ya Isaac, ya Jacob, azan nzambe ya Musa idi na bala, nzambe ya Oedepo, mais azana no nzambe ya Bible. Lokola nzamba Bible c'est que azan nzambe ya moto nyonso oyo andimeli Yezu lokola mokonzi pe mobikisi. Totika kolakisa na bana na nzambe te bango baba tu bazanga nzambe totika bongo. Les choses de Dieu sont tellement simples que biso par notre orgueil tongi ko banda ko compliquer yango et ça la kito côté ndo moni batu basambela kana kombo ya nzambe ya tata Kingandi mokolo tata wana akufi soki moto mosusu a remplacer ye to changer le sous a comme nzambe ya motu wana on va en changer combien on va en changer comme ça pendant combien de fois nzambe azan nzambe ya biso nyonso Christ a bengami a régné kat na biso nyonso mais bandimi to respecter ba papa ba bateli o nzambe atie likolo na biso bazana boyokani o basali na nzambe longo pour notre grâce pour notre édification pour notre bénédiction pourquoi pas pour notre solution na ba problème tozanango awa bango babelela ka kombo na Yesu en notre faveur. Denis Lesi a commis na souka, toi commis na souka te. Ngana ndimite que a commis na souka. Même ceux qui a commis na souka a vu nae. Wana pe il y a manger, à boire. Nzamba ebisi nani que Denis Lesi ngia kufa. Nzamba lobi yango epa nani. Nana kota ki na conseil ya Nzambe. Tokende na ndenge question etunameli. Bon moto soki netika sabando ke na souka vi na ya bongisi na Nzambe. N'est-ce pas occasion ya esengo ya totonda nzambe ndeko na biso moko a reconnaître mabe na ye abongisi na tata na ye alors ils a une belle occasion ya ko bénir na yango le Seigneur ndeko aleki na mission ya notre bien-aimé pasteur Jaco atangi bakombo ya bandeko yo ya tutisa libaku journaliste te mtu abisa ki atanga bakombo na moni na attitude na ye ya humilité na sala théâtre nga na sala théâtre na yebi ko sala interprétation ya ba expression ya moto eza l'expression corporelle eza l'expression faciale na yebi ko tanga yango son pardon était sincère
ndeko journaliste alingaki amema ye na baquestion akende na ye gauche à droite na sagesse nyonso alobi oyo nasalaki na temps wana ezalaki mabe nazokisa bandeko na nga lelo naosenga pardon. C'est ça l'essentiel. Le reste on nzamba révélé biso te ekomama boye oyo eza révélé eza pour la consommation ya biso bato oyo eza révélé te eza pour la consommation ya nzambe. Soki moto moko autaki okutana na nzambe nzambe ayebisi ye nabwaki Denis Lesi ngane nabeti ye fimbu ndeko wana yela biso bapreuve tosa ndenge nini tobanda sikoyo kotala bapreuve ya message nzambe ayebisi ye na vie ya Denis Lesi ezolakisa mato te. Mais quant à moi natikali na position na ngai ya kotonda nzambe pona bolimbisi to repentance. Il y a notre bien-aimé le révérend Denis Lesi natikali pe position nanga na position nanga il y a qu'on rendre grâce pe koloba merci et par révérend Marcelo Tunasi pour la grandeur ya motema ndenga ndimi ko pardonner na ndeko na ye Denis Lesi pe ko passer éponge. Nayokaki na introduction de Calvin Olodi ndeko Marcelo alimbisi mais on apprend que plainte ezana nous retirer te. On dirait comment à bongo lo la plainte ezana nous retirer te na niveau ya parquet. C'est ce que Denis Lesi dit hein. Bon nayoki côté wana te mais ceux qui n'ont répondre selon question nayo parce que c'est cette information là on est sincère tes vérité. Je n'ai pas cette information mais ceux qui n'étaient vrai au moment du Kambu ceux qui commis et pas à l'état au fundaki moto oye ko se rétracter na sima pour retrait à plainte ça la manaza juriste te mais nayebi que ça quand même dans moi procédure moi procédure ezalaka ezapena moi le mande à l'état to quelque chose bafuta on dirait ezalaka ndenge wana peut-être bazana na kati ya procédure moko ngape passer moko sa kenda ofunda nga kangisanga tango apporter nga plainte wana alobi na émission na ngai na lobai makambo moko oye na yambaki un invité ou attaqué des magiciens. Alors il a jugé bon à de porter une plainte na brigade criminelle. Tant à porter une plainte ndeko yazaki avocat na époque alingaki ko edenga bozaki moi en église mazaki avocat. Tant à commis na tribunal la grande instance ya Gombe balaki si tina nini ba funda kinga. J'ai vu la famille ya ndeko wana na memi DVD na nga émission na pesi bango dans le bibotala makamde ko na bino funde linga eza yango te tikala kutu koloba mate na kati ya émission oyo na tikili bino DVD bo pesa ye alanda soki a persisté na voix na ye ngande mutu na koporter sikoyo plainte amema ba preuve ya makambo azoloba pour la dénonciation calomnieuse. Oui, pour la dénonciation calomnieuse. Tant que batali DVD wana ba monique ezaki nango bongote. On a appelé les bien-aimés ba yebisi que non tala makambozo accusé moninga tondeko ezandenge wana te. To bomi moto to sengani bolimbisi to yambani bon et comme qui suko avocat na ye il faut kende ko retirer plainte wana. Alanda qui procédure normale. Mais n'oublions pas aussi ce qui est commis déjà à niveau est que le ministère public a se saisir déjà dans le dossier. Parce que le ministère public, Moussala n'a pas capé à koluka infraction. Tant que Moussou a saisir la balle au bon, à l'objet dossier yo limbisi, menga na Olandela yango. Wane commis likambo Moussou. Oui, wane commis procédure Moussou. Dans le dossier wana pe, Ndenge Marcelo a limbisi arrêté plainte et qu'on a dit comme et comme il y a ministère public oui et qu'on peut que ça la mabo bon bah quand il peut Denis Lesi je me rappelle en son temps série à Zahir mokolomoko to utina moninga na ngai pasteur Christian Abdi nzamba pambola ye to uti église tozo zonga to komi vers sous région na Lemba ba bimel biso na ba gendarme ba braquer biso arme oya obouger to bete masasi. Bon, moninga nanga nazalaki prudent a dusoli na se ya maboko na bango akimi. Nga na tikali na tomboli maboko ba bisinga solo bika liloba to beta o masasi. Na vandinie
bakotinga maboko na poche badepouyenga tango bakei baliberenga naye kokende kosala plainte nanga naka Mobutu à l'époque tango nasali plainte capitaine ayambaki ngai ayebaki ba patrouilleur na rayon ezaki banani abengi bango tosali confrontation ils ont accepté que bango mutu bazwaki biloko wana alobi besoin c'est la papa pasteur na mbongo na montre na biloko na nyonso bozwaki bozongisela ye nga na ebisi na lobi bon je pardonne pour na otala bango ba kokozongisa te bakabolaka butu wana oyebi kabimisela nga buku moko mibeko ya munene boye abando tangela nga ba article capitaine wana OPJ atangeli ngai ba article pour na kolakisa nga que yo lobi olimbisi batikaki yo mpo bazwaki yo kote oyo ke bandako ya bato eza soki ezalaki kote ya mosika bakoboma yo lokola yo lobi opardone nga natikali na bango nalandela bango selon mibeko balibere nga na bimi na kei natikali kofutisa bango te oyo bayibaki nga to oyo babotolaki nga na mikendeli donc na likambo soki officier ya ministère public ce ministère public se saisir na dossier ekoki kolandela mais à peine appréciation ya l'état mosala ya basambisi to balandeli ba dossier ba appréciaka pe ezalaka Marcelo ko se retiré mais bakangi de balandeli on na ministère public. Il existe na droit ya mboka na biso loko babengi la présomption d'innocence ezalaka kokanga denile si sans koyoka ye kozala pe kozanga kotosa mobeko tomoni ata bandeko balingaki kotia mobulu na mboka après identification na bango bayebisi bango to ba charge nini ozo peser likolo na bino après batikeli bango na bavocat na bango occasion ya ko présenter leur moyen de défense s'il est accusé la loi prévoit que ba invité ye ba obengisa ye ba bisi ndeko tala ba fundio awa pona boye yaka na avocat na yo présenter ba moyen na yo à défense ceux qui ba se défendre na simawa na confrontation pesa la kaka ba obengisa les deux camps ba tiki bango bandongwana oya lobby ba avocat oyo ba lobby na suka avant bakata likambo bakoti la bango pe ngonga oyokana ezala pe balobi ke tobongisi na biso bolimbisa wana siko mobebisi bakolanda ye afuta mwa lomande ezala kandeka ke ezala batangelo mobeko ezoloba naza limité na droit mais moi mukio na yebi esala mabongo kokanga ye tote loi mtu eloba yango eza biso te ata soki eza souhait ya bato wana ba loi te. OK. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous avons cette question monsieur Souka par rapport à Ndenge Marcelo le but prier mais assigner restauration c'est avec ce pasteur a combiné païen mais to seigneur restauration to prier pour la restauration na nde Walvin to luka kimia to luka kimia na lo baboye ndenge ndeko Marcelo alobi to sengela Denis Lesi la restauration na lobi lisusu engio lo bate que ya taxé des païens papa ezala ka restauration to senga ngo pona makambo nini notanga ta mibale ya liposo notre communion d'avec Dieu ebe ba ape marche na biso na nzambe to bebisi quand on sali réparation ngi ko lobake to ngi ko restaurer marche na biso communion wana ezaki brisé tant on sala ki mabe ezali kambwa 4 lois spirituelles tant to yepa nzambe biso ba etozo affermissement eza mate à 4 lois spirituelles donc mate ya moko élémentaire au chrétien nyonso akoki ko sosola na ye sans problème yami balé restauration et yaka neti na vie à Job asaki mabete mais il a perdu ba bien matériel na ye situation familiale na ye dégringolaki a connaissant ki moi ba problème ebele nzambe tangu a rétablir ye na vie o azaki nango kala yango nande la restauration donc ndeko Marcelo atondi na bolingo ebele amoni ke ndeko na ye Denis Lesi
azoki saki ye sikoya koloba ke tosenge pa na nzambe a restaurer ye koto ebebaki nzamba mawa c'est une façon directe ya osengele pe pardon ke nzambe kotangela ye mabunga te limbisa ye esiko mabe kokaki koyela ye longola yango ekomela ye te donc c'est vraiment un homme sage. Notre bien-aimé Marcelo Nzamba Pambolo Makasi, c'est un homme sage, peut monter manae tonda na bolingo. Papa a pardonné, na mikolo yazo finga maoyo. Na ndenge ba sambu ici moi sino na TV. Et puis moi so ba sambu ici, oya kufi, aza lisusu na makoki te ya ko se défendre. Mais na moment où Marcelo alobi a pardonné, Nzamba pe sanga motema bongo. Vraiment c'est ma prière. Nzamba Pambola yo belé révérend Marcelo. Mais balobi que pardonne wana vraiment on dirait la vérité. Ezali kaka modèle yeli na rapidité. On dirait sembla karamoki ba mora ke na limbisi mais na limbicité. Pour sauver ka image. Nde kwalvi no tambola kokenda bamboke belé. N'est-ce pas? Limbisa na kotuna motuna te hein. Ezape motuna te mokenda bamboke belé. Au sommet, on a pardonmètre et batté quelque part. Pardonmètre. Apparaît mesure que pardon est sincère, tout non sincère. Il n'y a que deux personnes. Au baïbaka la sincérité ou pas, il y a pardon. Bazaka deux na mukilio. Il y a les posseux et créateurs en abisso. Il y a mi balé, c'est cette personne qui dit avoir pardonné. Yende mutoye bi. Biso toko kota na bozundo ya motema na bango te ya nzambe to ya moto azolo bazo limbisa et pas nzambe lo ba révéler biso lo bien limbisa lo ba bete la proche na moko que na senga pardon na juste ka pona boma moto po za la rapé na senga pardon ka pona tiela ndeko nanga na se peut-être na zwaki moi basinge utaki bipai likolo lelisaki na na choité mais nga na zongeli Ndeko Marcelo, je suis fort convaincu qu'il a pardonné Namote Mane Mobimba. Ce qui biso bateau tozota la tout le monde net n'a pardon à toute bordure. To tenir rigueur te. Azan dans la période d'Ozoka et ko salama c'est normal. To reconnaître na yepe ki mutu. Azan mutu ndenge ngape na mutu na ko tout à peu bordure ezalaka. OK. Merci. Au répondre bien ma casse mutuna ya sou kezali ke message publication ya pasteur Marcelo Monsieur Denis Les to prier pour une restauration en nin bandeko ba jugeant que ezali avec arrogance moko boye ezali na kati ba musu ba traiter pasteur Marcelo orgueilleux bonabo. Comment vous avez trouvé ça? Non, senga na bandeko balimbisa ndenge na lobela yango bandeko bazana pardonmètre o baye baka soki pardon ndeko a pesi na moninga na ye eza sincère ou pas na lobana bango boye ya motu yo biso tozo simba ezali il a accepté le pardon soki pardon eza sincère te eza likamboye na nzambe na ye po ozala ke akosi bato nakoloba lokola toyembaka na katoliko Anania ndenge nini osali bongo e Safira bokosi mokonzi nzambe tata wa biso nandimita okosa epa nzambe na ye soki bato bamoni arrogance na kati to manque à sincérité comprenez aussi le frère aza blessé à part kozala blessé aza sous le choc et koki pe kokomela ye a dérapé tozana nous na mabele église zana nous enlevé te mokolo na mokolo notre avocat auprès du Père le Seigneur Jésus-Christ a intercédé en notre faveur aussi longtemps que le mot pardon na Bible balongoli angote Dieu continue à pardonner nos fautes Dieu continue à nous soutenir dans nos faiblesses aussi longtemps que Bible zali ko reconnaître la faiblesse il y a chair et tindi le Saint-Esprit pour nous aider non juger moninga nanga mutute. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est la fin de notre émission. Message noya sugana bandeko balambiso du début jusqu'à la fin. Message nangezali ya kolobana na bandeko ba internet, ba bandeko ba internet était
bande konangai to prôner l'amour. Message monene kolo Yezu atikelaki biso ezali bolingo. Tolinga nzambe na motema na biso mobimba pe tolinga bazalani na biso lokola biso moko. Tobima na kati ya esprit ya lipapola o tokolaka nango na bomwana soki bato mibale bazokana te basuki na niveau koswana sans que basimbana na nzoto biso totieli bango zelo na maboko papola pona otindika bango babunda. Toza biso noso ba congolais mboka eza deja na ba problème ebele totika ko baxela mboka ba problème ba congolais toza deja na ba raisonnement belé ya ndenge ni tokolia ba soins médicaux transport au sa ndenge nini totangisa bana ndenge nini apportez-nous plutôt ba proposition ya solution na bondeko et salisa biso. À mes amis serviteurs de Dieu nangina senga s'il vous plaît tobi manakati ya kopotana totika ba clash même ceux qui ont besoin ya base oyebi pourquoi luka base tout ont besoin ya mbongo pardon okoki ko proposer na ba téléspectateurs na bio ba mateya o ekolakisa bango boyokani na nzambe comment ko luka solution na ba problème na bango pendenge nini kobika na efandelo ya bomoto o tobengi la gestion des relations interpersonnelles. Nakati ya Bible mbate ya kote ya eza ebele na bisika ya kote ya kabakombo batu na ba émission biso basali na nzambe tote ya Yesu Kristo. Yesu alingi biso to tombola bondeko. C'est en nous aimant nde batu bakoye baete toza baye kolinaye. Ce qui est comme une faiblesse na biso batu. Na ba question musupe ba journaliste ba tu na biso. Na saleli sagesse te. Na tangi liloba moko ezoki si moninga tozala na molimo akosenga bolimbisi. Ba problème na biso to memango na ba réseaux sociaux te. To mema ba problème na biso na média te. To memango na balabala te po ezo sala soni. Bandeko bakimbangiste bazarape na ba problème. Ba protestants, ba musulmans bazarape na ba problème. Même ba toi ba rose croix bazarape na ba problème. Est-ce que tokoki ko s'inspirer à na sagesse na bangote que to bomba bosoto na biso to traiter yango entre biso ezalaka. Nzamba pambola baye o basepeli na intervention na ngai ya lelo. Nanzela na ba mituna ya ndeko na biso Alvin bolinga émission oyo bo soutenir yango bo sambela penati na pasteur Placide nzamba doté na sagesse belé poza la lipambo li na tina na biso plus 243 81 603 11 16 plus 243 81 603 11 16 nde numéro nanga téléphone Obengi Nayambayo Okomi Tosolola. N'oubliez pas notre grand rendez-vous de ce samedi, le 29 juin, de 8h à 12h, na campagne d'évangélisation à Mounene, où est la mana concession et alliance franco-congolaise, Yalemba. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na bonzambe. Lola, Ezofuta, Simana, Antoyo, Kolobake, Nzamba, Boeto. Voyez, le soir qu'on se trouve à la prochaine. Bye.